Bonsoir Namoki Lumumba, parce que c'est de là où on est en train de suivre cette émission, Les Rendez-vous, une émission qui vous permet d'apprendre encore davantage, mais seulement dans les cadres des gars, il y a une surprise, il y a Namoki Lumumba, tout est bagité, qui est né salimara. Bino bateau aux autres à la biso, bon, comprendre vous penserez peut-être que nous sommes de fous et pourtant, la vraie réalité qui se passe ici à Kinshasa. Et déjà, ce soir, pour vous, je dirais qu'il y a un monsieur et que nous allons appeler un parvenu qui vient de l'enfer, Yebnaouti Fellow à Kiti, automatiquement et expressement pour Nabino Batobo à Kinshasa pour Kinkini. Et puis Kisi. Et ça, on a les souhaiter. Qui s'y pénètre commis au vu et au su de tout le monde. Et ce soir, je veux recevoir pour vous une personne qui vient de l'enfer. Ça dit, Yebnaouti Fellow, aïe. Aouti Benali fait le plus miraculeusement à Zanakin, Yen de Pena, Toro Solanae, comme il se doit. Tu habites le Rounian à réserver les bisous. Ah. Et ça passe, mais on n'a pas le choix. Tout Solara, n'a pas Zalara. Bana poto, Mokili Mobimba. Boyba que tu recevoir pour Nabino Moto, Mo Aouti les Felo. Aouti les Felo, tu habites Aouti les Felo. Pour Nanini, à Kinshasa, to RDC, pour quelle raison? Mais n'a tout ça, tout sous là. Pour tu la vraie version en tout cas. Et le vrai problème, il y a un déconabiso. Tu peux faire un bonsoir, n'a kanda tondeni. Tu peux faire un bonsoir. Bonsoir. Mbote. Ah, Mbote. Boyba na kanda. Mbote non dégo. Mbote, ndeko journaliste. Bon, raison à rien na Kenya, puis raison à rien na RDC. Tu habites zanini. Izara na RDC te. Na ye partout dans le monde. Partout. Papa na nga satana. Tata na nga satana ko. Tata na nga satana tindinga po boko mo sakana na mukili na ye. Bomo sakana mukili bozo ebati Satana wapi? Satana o asala mondo, asa mukilo yo. Même yo mdasala au satana. Nzambe soute comme ça dans ndeni. Nzamba zanan. Nzambe ndé grand prêtre, ndé tout puissant, ndé mtasala mabele, mtasala mokili jeunesse banana komona e. Mende bozo kosa nba kosa bino bendeni. Satana asali mokili oyo. As ngana nzambe oyo tangana. Satana mdasali biso. To uti na ye place moko nzambe wana. C'est pas possible. Yo ba nzambe, oza vantire. Oh, ke bana o ngana lo mama satana nzambe, ke bana o s'il vous plaît. Ça on va Canada to sola. Momo dévier. Au bonico, tout le monde ma satana parce que tu dois comprendre. Le monde est dominé par satana. Parce que satana a peur a son père ça va tout vie. Mais là on y a satana on passe les aux le pas besoin ganga makasi satana là on y a célibat. Neuro journaliste. Comment on a boité nana 10 meubles na butu. On a butu ndé. Nana 10 meubles na butu, nana ba jeep na butu ba place ni précisément. Soke na manjili, na manjili na samai na zana ba immeuble. Oye na fleuve Congo na se amai. Oye na cimetière à Gitambo. Parce que ngami ko na va na cimetière à Gitambo. Na déménager na nini na cimetière à Gombe. Parce que na ba yebisi nga o nécropole. Nécropole kuna na tsebelema na baza kuna. Mais c'est ça qui fait que vous avez bioté parce que bilo na samai ça n'a pas de sens. Et quand c'est bimi ce qu'on a bimi, na ende ko mi moni ça ba comprendre. Na ko bebi sa mukili. Na yé pour battre comprendre que t'es bison ne bana satana mudo pe sa vie pour ngana mona satana nzambe na sala mudu te ay lokote faut boye bango so bien c'est lokote si ko batunyo so batera ba église pas église belé to na kisasa donc ça dit baza pe lokote mais ba sala papa nanga ba pasteur yo so tanga ba pasteur ba sala tata nanga sont sérieux quand même ça la papa no banani na banani mais oh tout e bi bana ba succès na bino ba ça ba 100 jours ba 200 jours ba ça la ba campagne minene mais ba ça na expérience na nini na molimo tata nanga parce que to zaka na bango kuna to zaka na bango ba biloko tout boyoka ba fire et fire so ezanini o fire wana eza avenir so le kili felo avenir la neza fire ya mona ba pasteur na ba bela fire parce que bien sûr on va t'attendre à satana boniko yo tanga ezamba suka no ya plateau na okip ça plateau no sangani plateau no sangani ke ba
pardon, s'il te plaît, tosola, tosola, n'enga kimia, te bigi yo vraiment za mutu uti pasatana, et puis au solo bigi non bandeko ba uti, bandeko ba yo ça la fierté, ceux qui force n'habite, ceux qui n'engeni ya tatana yo, mais tatana yo lo ni sali ko ya kasi awa na mabele. Na ye awa po ba mo bunga. Ba mo bunga po c'est le contrat ne ba signer tatana ngai. Satana ba koksa ngote. Comment on a boité, on a 10 meubles. Nous sommes quittés où? Et bunga. Papa Swango. Parce que c'est le contrat d'être signé. Mais bango ba tonga ba immeuble à la mboko yo. Bango ça contracté pour papa le baki mon nyo soit na contrat après 10 ans. Ba biloko tout fait ko tana mai. Oh. Mais ba msu na mona ba comme ba 9 ans déjà, ba 7 ans, mais on dirait ba linga ba kota na ba ngam moko boy. Ya mona yé pona la musa bango. Ngambo. Na ngambo ya mutu na no botanga la nzambe ay lokote. Na tele mele ba lokote ya kebana e. So to continuer na biso to bungise mukilo yo. Yo bungisa na yo. Na bungisa nzambe na no bolo bako. Keba. So to bana satana. Et toi belé na mukilo zo mona. Bon elo koni nango pe satana ngo yo zo kumisa wana pamba ke non nzambe ya sale. Elo ni ngo ya sale pe déjà. Bon yo zo mona te. Ba presque ba mission mineno yo zo ka ba kombo na bango. Ba banana. Ba mission na bino ba sa succès. Ba banana be États-Unis tina ba Congo. Ba bana satana, bana tatana nga. Nani. Oh yo yebi. Atanga ba kombo. Tanga na yo. Neti wera. Ba sa bana tatana nga. JB. Ba sa bana tatana ngai. Fali. Bana tatana ngai. Oh. Fabregas. Ba sa bana tatana nga ba tutu wana ba sa fierté ya tatana ngai. Bango tunana muto aboya te. Même Michael Jackson. Yakufa. Tout ça Monique ça ignorant parce que boye bité. Akufa na mukili na bino. Menga to zarana ye. Yo ama quelque chose place. A fait un anniversaire né à 30 ans. 30 ans banda kufa. Oui biso ko za wapi? Wapi. Et ça na ma ya nini? Ya mai ndombe na bandundu. Invitation la cordiale bona mututu. Batutu bola nanga. Oh Monique ana posa aya anniversaire ya Michael Jackson. Na maya bandundu na po ya kwilu manifestation e banda 0h na invité batutu so ye wana protocole na biso za edingwe mdo yamba batu. Donc tu affirmes que edingwe za pen ndoki yamba batu yene ndoki mdo yamba batu yo skona edingwe na mta mukonzi bon ye to ya koti na année 70 ngana na 72 mais côté en 72 yango te lobi que mutu fo à côté en 70 aza mokie ko leka à côté en 70 et dépend na ba relation bona ngona satana ti o kasindeti nga siko na miso na dominer bango tout donc c'est que dingwe le répéter mais oui na miso ya ko misima nanga baganga na dingo betier on a betier parce que ba mission la bino ba to kufo ba to landa na awa ziana o papa imba mais ça musicien tonigas ça musicien bonga na tangi nani ao menuisier na tangi musicien ba to kufa ba landa ni awa we biso ba sawa na minute mara misama no tanga ko manzambe te mara misama yeso yo abali mara misama abali mutulabino abali mari misama abali ya solo omoni boye bata bo comprendre na bino te makambo zo leka abali auto bala mari religieux biso zozala ki wana ba biso tu ba 50 mari misamu botika panze sango oboni boyeko tiens lokanga yeso yo lokuta yesu nani misam yesu na bino boloba mama manga kufiyo mtolie ni nazomoni la manga nzambe na mnonda bomi eti nzambe na so mama manga nzambe na mnonda bomi to luka biso tu bana satana to luka nzambe na bino parce abomi mama mari misam abomi mama na mari misam mari misam to sa mariage na il y a des jours passés awa oui biso na salin Salini. Y'a un cimetière qui n'touka. Bon, on peut le dire. Ça, là, on est comme cimetière comme ça. Et bon, on a des Arabes. Ils ont une manifestation pendant 1 heure. On a 4 cimetières. Ça, l'équipe a sali tout. Autant que comme tu as joué à mon unité, on a zo comprendre. Nani? Comment tu as joué à mon unité pour bakanga pas Satan. Satan, on est des. Nalobi, bino mo comprendre. Batu nyos tout bananga muna biso. Bana via malamu.
Batu tout bana ngam no bana via malam. Mwana bino ke ba. Ngana lo ba yo. Calme. Ngana lo ba yo. Calme. Oh, ke ba no ngana ba invito to yamba ya pa. Tozo solo la. Ngana muso tena te. Ke ba no. Bitumate to solo. To solo bitumate. Yo kanti kana banga bana ba mwana bino Dimitri oganga za Dimitri bongani ya wana. We ba tina ka munene te. Poni. Mais to kanga ekuna. To kanga ekuna parce ala ndaka bilenga mwasi moko ba munene. Ngana ta na bien. Bon. Abo frère na ngai. Bon. Bokula satana. Bon, Moïse Mbi kasi. Wana nan. Wana no tangilanga. Pasteur. Boni boyeko, changer combo. Na pe kombo. Yom doebi. Roland Dalo. Roland Dalo nenan. Dayo Sami. Wana batanzambe na bino tanga. Coutinho. Batanzambe na bino tanga wana. Yamon ba progresser te batanzambe na bino tanga na biso batu tout bana ngamu na so ba satana. Ba utanga so na kuma batasa kota satana bazo progresser biso tu. Michael Jackson Kufat. Oyonga boma oyona mangina sasa. Iwana bino boyebi na nota. Yukuto yego yaba ba okamandi ba monyo. Michael Jackson atozala na match Renaissance yo mona kiete. Oh. Renaissance va betina vite yo moni Michael Jackson de. Koteli. C'est que bino boyebi baba. Nzambe na bomi bino misu bende. Cellulaire. Atozala yo moni ete. Wapi? Omoni buzoba. Comment ça ça buzoba? Ba akufi na AVC. Bino bomona kufi, biso na mona na kufi te. Azali. Bokoma batu bwendeni. Bon, bokele biso crime ye cellulaire on a so boka na mboka na bino. Toto beta ndule kuna. Na crinini. Mwana legelela mwana bato asaka nana. Wana saka ki sasa. Bani kasi yango ya disque bimi kunat. Disque bimi cellulaire li felo. Komba disque ne yango. Ok, bambi bino bomo sakana bana tata na malembe to so. Lobi ba rimer. Elo ti ningana bima pena papa ti ngai. Popo biso ba rimer mo buzoba. Ke o kofiolo mide asali so nginen. Bokeba na komba. Bokeba na mona papa na ngai. Kofi mona papa bino. Mona papa na ngai bokeba. Donc tati wa tira solo. Bokeba na mona papa na ngai. Bo pandi sango kofiolo mide asali nini. Bokanga kofiolo mide. Abima. Bakangi. Abima na bisio. Omene to ka bo mi sapite na malembe to non to so la malembe mi sapi ko fero mi dasen na bo panzi bo beti mutu ko fero mi da beta mutu ba misia na bino ba beta ba misia en plein podium bo kanga bango ndezina wera beta de plus en plein concert bo kanga yo munango boni boyeko bino bana miso mona tengana na miso mona ko fero mi de bon après tout y est pas gaffé a gaffé pe na comme mnono ya na ngako sala makamwana te a gaffé bon ce que na vie na so si ce qu'on a comprendre elo nyozo ngolo ba elo ko peni nyango bozana ngo bino suki bana satana suki penini biso fanya elo vie ngo wapi ya ndenge nini atangelo bato bana vie mais na déjà va vie na ye moko na salon na ye makam na ye makambu tout ne le gars ya na de ye moko suki elo ni ngo bopesi yepe natangelo bato bana vie na ngam na biso nani we Barack Obama. Nani? Barack Obama. Azanani. Yongo boya ayeta. Mukilo simba mi États-Unis na mta simbiango. Yemda simbiango mwana tata na ngai. Hillary Clinton te. Azanani. Aswa batalai. Boniko. Barack Obama. We ba immeuble azalango. Maintenant regretter après dinda nyonstu. Tozwango. Bon, c'est un vrai problème na o yel na mukili zani. Vrai problème na ngai ezake batu nyonstu bongo la mitema. Yo mda satana bongo la mitema bana ngam na so bata satana. Bongo mitema ko c'est pas possible. Boni boy ko ngana lo basko se kana peso mbata. Ya mbata ya malembe. To sula bien. To sula bien. La kimia. Non la kimia. La kimia. Na kimia. Okoma minzo ndo za boya akeba. Plateau na ngai. Okoma minzo. Plateau na ngato. To sula. Malembe na biki wa muta satana. To sula plateau. Gumia ofinga siko. Pas imbécilité quand même. Moi, on pose pas question d'imbécilité. Mais maelo za lango tata nanga. Tata no apiengelo ota. Yoko ta duti tata nanga. Makasi. On a comme ça qui kwanganza la siko. To si sana. Ça fana comme ça. Ya fonte ya tembete qui kwanganza na suka émission. To so la non siko non. So comme ça kwanganza non to pose pas question. Boni boyeko. Bo ganga le poto ba da mo bika na poto. Mais biso to sali bo bato na poto bazala. Ilo konyeza poto ya. Ngana mema bate bele na poto ba wala ndanga. Nande na posa nguba. Na mema bona posa nguba na memi bango na nani na kisuka ya Thompson.
Bayebi ne ba Hollandanga bayebi belé na ngina tika ba 0 heure ba 2 heures. Bayebi yo Lufuankenda yo na Italie. So 7 minutes dévoilé yo. Na ngina tika na Rome yo te. Hein? Bobo yo na Belgique. Na tika te na Paris. Keba na mo bunga bo pesa suba 1/10 matata na ngate. So 1/10 nga tata no eza 1/10 oyo wapi oyo telemela batu pam ba pesa 1/10 na loni batika okende l'église bakoma osambela na église ya tata na ngai. Église tata ni zakap église ya tata na ngai eza ba maikari ba église ya tata na ngai nani nsusu ba maikari ba mususu to installer ngo sika to installer ngo boromo nango mais pour le moment on a ba maikari. Donc tout le baquet, batunyo sous bazo sala awa, basé le côté. Bon, na acteur mon là on combat vie de loin. Na iba so qui peut communiser na kationa. En fait, na ma confité, na iba vie de loin mon là ka vie de loin. Il peut communiser na liste bato basala kindoki hein. To proposa ki aboyaki. Ozo côté la vie de loin. Na le loro côté le déposa le roté. Na to proposa aboya sikso ya sala ngalo bakeza nzambe na bino bokumisaka wana. Yango mission na mise skoni. Yango mission na mso to apoto telemela batu nyonso baza nzambe na bino. Parce que yo so zaki mwana nzambe na bino. Okoza na tayo za na ngoti na santoyo. Nasa bien. Oza bien. Garçon mwindu. Batsa o de coton na zolo mamo weite. Baso on a image de coton na zolo. Na rouge à lèvres e bembete na cercueil. Ke banoa. Kelangaza. Oza muke maladie. Yong homo na ngamo na satana. Na maboka sana moko vraiment Nadia vraiment parce que marmi yo ba ke banoa ngana aloba message yangeza yangwana mission ngana ela mukilo yo pona ko bebisa batu tout bola na nzela ya satana parce que monde a dirigé na satana donc pona yo nzambe pena ze lokote ko azel lokote pasala mutu te nga tata na mama na ngamba botanga basala yo pe mwana ngo tata na mama na pe ma tata na ngana mama na ngai na oloba ngo clair soki tata na nga soki makanisa kotengamisa mama na nga te nde na bima te lokwa tata na nga so makanisa kotengamisa mama nde na bima souffle eza ya bango boni boyeko tengama yoyoko tengama fabricage mwana tata na nga to yembango donc tiazo liaka batu ne bazolo baka wadonga ne kali batu ali tata na nga yembango tengama bon batu bolia fabricage bazap tata na nga jour olinga ba bima jour tata na nga olinga ba bima. Donc tu as toka boiza na mamba soloko yo zongo ba je kandate na bibongo yo opesa kana na na plateau ya kandate ngana invito boyambaka te wana boyambaka pampamba na ngana silikaka ay ke banoa batu tu bola nga na Paris wana musu bebino parce que c'est pas bakina pona mais oui c'est bo bandonanga tinga ko koma na ngamba satana bino bo bandonanga boni boyeko biso sale fo bino ba bradon tsuka pipi musada otindaka ba bilamba atindela bilamba na agence mona li felo c'est pas possible atindela bilamba na agence mona li felo même baba no to mona bazao to kana ba côté moko li felo donc na dia pe to kana ba côté moko na linga bloko na ba jeune na dia bana to mona ba hotela na dia linga ba jeune pour amoni vie na ba quartier satana oui ngana za fils unique ya satana ngayeyo bradon tsuko olanda ngai na bino bongo barli lumière à paradis musu yo au fête anniversaire okoko sala la ngata champagne ozo rené na li feloté bon satana pardon moi est-ce moi na suki fils né qui to clôturer pendant to clôturer pour te fixer mon rendez-vous musu to fixer mon rendez-vous musu pour te rezonga les sous na descendre à Satan on ne sait pas et le gonya zolinga pendant de vrai mais non si clôturer pour ngamo na ligna clôturer so yaki popino linga ngana clôturer te Dimitra Lobby azel loroté malgré to filmara yé na proposer yé fona balise nan e kachaka na balise kachaka na pesa mbote na batu na ngai yo satana ngo pesa mbote ko bona sanine ngane ko bako ve masi ya France na kata Paris petino ye yo na bimi ve na nga papika yembe na kata Paris Valentin Matondo Katu na kata Paris 17e petit na nga tabling winner la Megan Naoline Silai prefina ngwete Gaki Airbag 4 nationalités ba mbote yangwana tonto babati le tenant du titre Deo Kanda Nzamba Mazembe Mutema Fortina Mayala na pesi mbote na Brice Bantala
babi nanga Brice Bantal ozo kaba mingi Mr Clean Golden Boy ozo kaba wana ebe ngote pesa anglais ozo kaba mingi na pesi mbote na bandeko tubola na Koralov Kiambi la plus sexy de Paris Rossi Kiambi kosa le cap exotique ya Lola na pesi bino ba mbote ebele bo continuer ko soutenir Henry Nzola Betancourt Mati Matondo bino nyos bino po botinda te c'est bo tindela nga bilamo na ko ndima ko sa makambo bo keba na bino o na ko e komo le kabende ya kanda te o keba no akile nga bango ngati abi yo pote invité bango ngati aux invités naza ngane mkole mission aux invités ça va c'est bon anniversaire na nga lobby invité anniversaire na wa okay anniversaire na nga lobby to fetango na nini na simeta ki mbanseki oh na ya te ba 0 heure na boy ngana beng sobo ngana beng non nakoya na siffle ya messi no ke bano na ya na bibongo so to la tande bolata bilama noir na liboso a bote squelette bote si na danger de mort to la ta biso na subongo na bongani ape ye pasala bongani azala Dimitri na loba mo bien mwana papa bongani apo bongani papa mwana papa apo bongani afo azala ala taka bongo ala ta bongo papa Albert Makola na Canada mama Sele na Canada bozala bino tout et que ça l'a bien fort na lo bango clair. Merci beaucoup. Alors nous profitons de cette occasion d'inviter des personnes. Inviter la bango pour toi la personne de dominer monde. Ah, Papa Kelly, le coordonnateur Asfat. Grand jour là. Papa Kelly Asfat, en tout cas le coordonnateur d'Asfat, Asfat ne tombera jamais. Moté mais maman Cathy, je crois que invitation spéciale à bango. Invitation spéciale à Bino. Papa Kelly. Attends Michel Combe, Michel. Aigle Royal Michel Combe. Aigle Royal Michel Combe. Na lobby yango. Pas Jussi Mbatete na lobby yango. Venanga Kims Kimpia tout des chantiers. Papa na Ismaël na lobby yango. Maman c'est l'empion, maman c'est l'empion. Ba on tout ba rozala wana passe et anniversaire nanga. Merci beaucoup. Satana mtabutenga. Merci. Message ya suka bana tout bolanda nzila ya Satana. Dibike zakuna. Na lo bon clair. Na bon clair, na boité, na bon clair. Merci. Boni boye ko ke bana bino no bana distraction à bino. Merci. Je crois qu'on est arrivé à la fin de cette émission et que Naïsilité to Yambalisus Moto outil pas Satana. Merci à Dimitri Bongania, l'homme visiblement invisible, capable de manipuler 30 boutons la seconde près. On dit merci à la sexy lady, la femme avec un grand F, parce que elle porte mon nom, à Nadia. Ah, ça dit Nadine Nadia. Et pas y salon, est-ce qu'elle va ça te souki tissage, tressage, coiffure peiné, balobara. Na cadre toujours pour esca toujours à moi inspiration et te respirer à rappeler également. Pour y venir c'est la femme. Merci à notre patron Michel Combe Aigle Royal et merci à Papa Kelly, Papa Kelly, le cœur de maman Cathy, le coordinateur d'Asfat ne tombera jamais. Merci à plus Yamboka, c'est-à-dire que plus Yamboka d'Angola. Et merci à Brice Bantala, Mr Clean. Autrement dit, numéro pas Satana. Numéro. Tout bas pour te bien Nzambe na no boloba so Jérémie 33:3. Mais à Bisso et à Pissom 156. Non, toi non c'est le numéro Kalagi 156. Mais mi ko to comme na 666. Pissom 666. Moi so bengi au directeur na Bisso nan. Des packs, tout pack. Numéro bino mo bozo numéro bimisa. Bon ça la na routine na numéro na par esprit. Ouh et bimana. Bo tsango wana. OK bana bino. Merci beaucoup. Ben on se retrouve très prochainement avec le descendant de Satan peut-être. To kutane surtout sur l'avantage photo ba réellement ba naninde bazala pena lamboko na bango. Ça c'était pour vous qui habitez Paris, vous qui habitez Allemagne, vous qui habitez l'Italie, vous qui habitez l'Ukraine, vous qui habitez les États-Unis, les États-Unis plutôt, vous qui habitez le Canada comme papa Apo Bongania. Binoni en centre Tolinga, Bino Vincent Zekou. Oumel Nakina. John Image, hein? Dans les États-Unis, moté ma maman Patricia Toumba. Merci beaucoup. Nayo Kango. OK, merci beaucoup. Merci et maître Jeff Lukadi. Salut depuis Paris. Donc Toza, tu continues à boulonner Zalara. Merci.